ambiance malgré boulot ambiance. Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo. Na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezwani bino pe etika ete kimia ya Nzambe tata eyingela omabota mabino. Merci encore une fois na babone na biso ya Océan du Congo. Bino pena bosabone te bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne na bino ya Libération boko zalaka di cité pe merci na ba fidèle na biso penza oyo tango iso bazali penza ko zoli baku ya kolanda l'émission du début jusqu'à la fin ko liker ko partager ba suggestion ba j'aime ba commentaire tika Nzambe ya lola apambola tout et chacun matondo ekomela penza na bino bato bobenga ki bongo na boende bolobi mama Océan tozomona hôtel likamoni nte mama Océan zali na ba sensibilisation bomoni te pambate santé ezali bongo malamu te kasi tozali bongo ensemble pona kobunde la République démocratique du Congo pambate soki Congo la biso ezuna bosomi na yango te Océan wabino akotika ka koloba te ata konzoto kosala malamu te kasi ezali bobele ko tele mama moke pona kotombola mongongo pona kobenga bandeko na éveil patriotique pambate awa ezali bongo sikoto analysaka ensemble ezali sikoto salaka éveil patriotique ezali sikoto conscientisaka to sensibilisaka to ezali bongo ko mobiliser peuple congolais kolongola peuple la bolema ko tia moi pole la kati ya moto ya bayi kongomani pambate baye bayete bazali ko bundela ekolo bwa bango kasi lokola bisika biso ata ko epa ya Nzambe tata tope na mokili moto iso azangaka moto te oyo azala liboso na ye tope pola kolakisa ye likambo na banzi ete bato mingi balobaka ete moto abongaka mobele na nzela ya moto ezali Nzambe atindelaka biso bato bazali liboso na biso pola botambwisi biso kasi liloba ya Nzambe tope malako oyo nga na zwana bandeko bayike moto atelemaka liboso na biso lokola messager koyela biso sango elamu po ete tobongwana alobaka na biso ete moto akote ya yo liloba ali supérieur te pamba te oyo akote ya yo ezali ko utepa ya Nzambe tata yo pe okoki kolakisa ye seke soki moto amemeli yo oyo yo na ye boyokanaki te esengeli yo tombola mongongo likambo na biso ezali likambo ya République démocratique du Congo ezwa bonsomi na yango 61 ya souffrance 61 ya minyoko tonyoko mikoleka tango ya banoko ndenge balanga nzembo bayembaka kasi tobandaka ete na boombu epai ya banoko topusani toyokozwa indépendance oyo na nzela ya Lumumba batombolaki mongongo na nzela ya Banzezalando na nzela ya ba Patriarche Kasavubu na nzela ya Bampolo na nzela ya Baokito na nzela ya bato baike oyo tokobeteka lisolo bango mikolo mizali koya pamba te tokozala bongo tokosenga maboko na bana ya Nzezalando po ete pai na bango mikanda ya bato baike oyo bakangaka la papa la bango ezali me bakombo ya bato wana etangamaka te tokomeka nano kobeta lisitwale ya Congo avant tolongola elamba oyo ya 2021 po tokotala 2022 tokolinga penza tobeta lisitwale ya Congo lolenge na yango ezalaki po ete Congo ezali kotonga mabobele na lokuta kasi bato bonso bayebi ete République démocratique du Congo po ete ezwa lipanda na yango ezali bongo na moto moko Patriarche Nzezalando oyo azali bongo président fondateur ya Bako po ete Abako nde tombolaki mongongo na yango komema biso tikino na lipanda kasi Patriarche Nzezalando asalaki parti na ye Abako ezalaki po ete sangisa na tango wana tozalaki nano na royaume oyo tozalaki na le roi Nzinga Nkuvu oyo babandaki komema biso ezalaki bongo bakongo bazalaki bongo baike tosanganaki bakongolais ya Brazzaville tosanganaki bakongo lokola mboka Angola ezalaki Brazzaville ezalaki Gabon ezalaki biso tozalaki bongo lisanga na banzi ete boyebi ata ko bamama kimpavita oyo milimo mo bango miko zonga lelo bazalaki na kati ya royaume Congo bitumba na bango ezalaki pona délivrance ya royaume Congo mais na kotelaka lelo na kokabola bokomona mama kimpavita akufelaki bongo na mbanza Congo la province d'Uzai oyo ngape nazwa chance ya kotia makolo nanga kuna pona kolukaka kaka lisitwale toyebi biso so malamu bokomona ete bato baike
bazalaki kuna pe la force na yango soki boyei ya Simon Kimbangu oyo mvuluzi bokomona ete prophétie mo yango mopesamaki bongo na mama Kimpavita alobi mwana oyo bobomi ali inosa akokende bongo te akozongaka. Cela veut dire ezalaki bongo maloba ya Nzambe tata kokokisama po ete yaya aya lisusu kosala mosala oyo biso pe tozali kosala lelo. Kasi bandeko balandi bokomona ete na kati na mosala ngo wana moto iso oyo ayaki na lolenge ya Nzambe tata politiko bokangaki ye pamba te, politiko bozalaki malamu te, politiko botambolaki malamu te. Tango ya fungwa mimiso na koya kotalisa na bato ete bolongo na bolema bosala bolamu. Tango bato oyo bali bongo bakolo bobengi bango na lokota ya français bazali koya pona kolinga kozipa miso mwa malamu oyo koyi komonisa emoniseli ya bosolo moto wana azalaki kaka na likambola bango nde bomoni mvuluzi Kimbangu akendaki bongo komokufela bobele bosolo. Kasi lelo bosolo wana mozali te bapatriage Nzezalando na bakitani wana bango malgré batangaki bisika ya bayi katoliko kasi balobaki tolanda linie ya kobundela ekolo. Tala abako yaki komibotama kobotama ya bako abako esali mosala nango ti patriarche Nzezalando yaki komimona ete ebongi te ngai natambwisa lolenge na ngai moko pamba te mwa nyungu ezalaki mwa bokaboni na bato na ba fleuve na bango na ngambo na bango alobi te loboko bwa ngai ezali unité ya royaume Congo esengeli nasala nini nakende kolanda ndeko na ngai Kasavubu ngai na ete ozala bobele elongo nde na bolandi ndeko na ye Kasavubu abengi na boyokani alobi te eloko ezali ya ngai ide ezali ya ngai makanisi iso euti epai na nga kasi tika na motombele yango na moninga na ngai po ete totambola malamu lokola boyokani ezali te ya solo kimia ezala mpenza bisika bino bozali na bolingo oyo bino botambolaki na yango nde esengeli biso bakongomani tozonga na bolingo na biso ya yambo oyo bapatriage oyo bampaka mpe bapapa na biso batike na biso tala azwi ebonga azwi eloko mwa ye atongaki na makanisi maye kasi alobi lisanga alobi kintwadi ezala kati na bayindo na pesi Kasavubu ye atambwisa eloko wana na banzi ete bomonaki Kasavubu abimi lokola président pe bayike bayebaki histoire ya Nzezalando te kazalaki président fondateur ya Abako oyo ebimaki pona kopesa biso lipanda bato bayike bayebaki ete ezali bongo ya président Kasavubu kasi na botangi mikanda boye komona bokundoli tala bolingo bwa bongo nde ezali kozanga biso bakongomani yango tozali ko interpeller conscience awa tosalaka analyse ngana koloba bino pe bokoloba pamba te ezalaka bongo Congo ezwa mwa bosomi na yango toyeba nini pe yato ali nango posa na République démocratique du Congo tikino mokolo mwa lelo tokozwa yango te bande ko balandi Abako ebimi Abako ekei kosala mosala nango papa Nzezalando atikeli bongo papa Kasavubu boyokani bozongi bato bazalaki binemi bazongi balobi etumbeli ya Congo yona ngai pe enemi eza ya nini yona ndeko kuna enemi eza ya nini pamba te boko wela Congo tosala lokola patriarche Nzezalando akendaki bisika ya ndeko na ye alobi toboma moto oyo tobenda bakoni lokoni molongwa milinga mizala lisusu te boyokani tala likambo lange ezalaki boyeboye tala tina ya makambo lange ezali boyeboye po ete biso toali baumbu me na ntango wana bandeko langa patriarche Nzezalando azalaki deja malamu azalaki mwana ya bapère jésuite babandaki kolinga ye na bolingo ya solo azalaki moto ayebaki deja mwa misala bino moko boyebi bandeko na biso bakongo na mwa mimbongo na bango akosala mwa mikala fufu akosala ya mwa ndunda ayebaki deja mombongo po ete na baepoke wana papa azalaki deja na lopango na ye na matete oyo biso mpe tokelaki kotala bilanga monene ya Nzezalando ezalaki na kisenso donc bazalaki deja na mwa makambo tango bango bakosala okokele pe na ngambo ya patriarche na biso président Kasavubu yazalaki deja bourgmestre na époque Mindele
donc bazalaki déjà na bavie mais bawolaki Congo batalaki kanyaka te ntango bango bakosola wana basimbani liboko na liboko oyo alobi ngai idée ezalaki boye kasi mpo na boyokani ndeko oleka liboso mpo yo mpe ozali bongo na popularité yo mpo okozwa bato bayike biso tokokende isi tole ya nzezalando na bandi ekundamaka eye kotombwama na mwa mikolo oyo bato bayike bayebi histoire na ye te ke ye azalaki président fondateur ya bako mpo na nini alingaki komitombolama te alingaki te ete bato bayeba bazalaki na lokoso te ezalaki mpo na kosunga Congo ezwa lipanda yango bango mpe babimi bakei na mitingi mwa bango na bisiko bakendaki mpo basala mitingi Kabuya l'homme puissant na mitingi mwa bango na bokende na bango la 4 janvier na imka oyo lelo eza na forme te il fallait que ezala endroit historique il fallait que bambelire place wana bafoto ya bapatriage ezala bafoto ya bamartire ezalaki esika wana mais soki okoti lelo okotya maboko na moto oyoki pasi pamba te bato nyonso leta moyini leta assassin esika ya lisitwale ezali te bandeko bangai tala bango bakena mitingi na bango bapimeli bango mitingi lisano ya ndebo ebetami mpe kuna na 20 mai vita contre pe bakolo bomonaki oyo esalamaki na boyei ya bato wana bakoya na match na nkanda bamoni basalaki bango mabe bapapa na ngai tika nzamba batelaka milimo mabino nayebi ete mikolo tokotangaka bino moko la moko oyo bakufa mokolo wana tokotangaka bino pamba te na nzela ya makila na bino nde biso toali kotelema na nzela ya makila na bino nde bokopesa biso makasi bolemba te netumba oyo po ete tumba na bino nano ezwi ntina nango na losele te mama Jawa assalamu alaikum na bamizima na nga nyonso bandeko balandi botala bisika bakongomani bazwaki makasi botala bisika bakongomani batelemi bauti na lisano ya ndembo bakoya na nkanda koto mpe marche basi babenganaki bapaka to mpe bakambi basi bazongaki mais peuple atikalaki bandeko na nga libération ya Congo ezwamaki te na bai parti politiko ezwamaki nde na bakongomani ezwamaki te na bakambi pamba te bakambi bakendaki bakambi bazalaki te etikalaki nde peuple oyo bauti na nkanda oyo baza na nkanda batelemi balobi lelo se lelo eyoma ekotaki bango na mindele tupu obetani babetani babomi mindele balobi te tosese le fait bolingi nini bandeko bangai bampaka balingomba bazalaki te bakambi politiko bazalaki te peuple nda ayokaki pasi alobi pourquoi biso tolongi bino bopimeli biso mpona nini tosenga boye bino boboyi mpona nini tokende nzelo bino bolingi te ale lelo tokutani na nkanda kasi kongole ya lelo nini yo kozela wuta libango bakambi bapesaka bato nzela te wuta Congo ezwi indépendance peuple nda tombuka peuple abundi etumba po azalaki na puissant bakambi babango batelemaki bakambi bakei c'est tout à fait normal ndenge bolobaka lokota ya lifangasi kasi peuple atikali abundi etumba mindele balobi cesse le fait bolingi nini ntango babengisi bango moko wa bango akila boloko balobi tokoki kokata likabobo ete soki ya biso moko alila boloko babimisi mpaka Lumumba ye mpe na liti na ye kuna ezalaki kita mongongo mwaye motombwami bakei maponami na bosolo bwa lisitwale Lumumba alongaki baponami alingaki kozala président de la République démocratique du Congo malobi te mpaka akende mpo ya bandaki kovibre alaki na moto kaka oloko angala azalango popularité na nsima na ye bato bayei kasi alobi mpaka kasi avubu président ye pas le premier ministre mais soki tokelaki na maponami na ndenge alongo bani Lumumba président de la République tala boyokani bowelani boyani te mpo likambo bebango bizalaki moko Congo bwa bango ezala indépendant Congo bwa bango elongwa na bowumbu Congo bwa bango ezala na bonsomi po ete bango bazalaki na biloko biyiki
babundelaki misolo te, babundelaki moto te. Soki ezalaki mpona bomoto, soki ezalaki mpona kanza ya moto, mais Lumumba alingaka azala président de la République. Pamba te yayaki na bokito, akotaki bipai na bipai, parce que na bapapa na biso bango bazalaki kaka baba Congo, bango basalaki kaka makambo etali ba Congo. Mais Lumumba mélangeaki, Lumumba yaki na politique akozwa bato nyonso. Lumumba azalaki na bangala, Lumumba azalaki na ndekole batetela la nsima na ye, Lumumba azalaki na bato ya bandundu lokola bampolo bokito wana, Lumumba azalaki na baluba na nsima na ye. Donc Lumumba asangisaki bato tout. Cela veut dire Lumumba abattraki record par rapport à la politique ya Abako, parce que la politique à Abako ezalaki spécialement pour la Congo. Mais Lumumba yaki ko mélanger. Cela veut dire Lumumba était populaire. Alingai comme ma président de la République. Mais Lumumba lobi te, tant qu'on voit la course wala te. Yaza mo Congo mende kolanga. Malgré bango ba yeyi, bazala bobele bango, ngai na ye na batolanga ba yike, mais na lingi toyo kala po ete tumbeza ya Congo. Lumumba talaki popularité la été. Atalaki tete la zwi bikolo binso la simalanga, soki to bundele bango tu bango bako. Kwa atalaki na ko bundela ndeko langa congolais ndenge ni. Parce que nzezalandu congolais, kasavubu congolais, ngai congolais, polo congolais, bandeko nyonso toyela bango bali ba congolais. Kasi motema mabe ezangaka te na bisika bato malabo balitala Tshombe ndoki abimaki azalaki na lokuko lolenge lelo lisitwale yango liikokoba kaka ndoki azali bobele pembeni tango tokosangisa mayele mpe makanisi tokoloba ete Kongo elongwala boumbu tolobi Kongo bwa biso ezwa bonsomi totali lisi tola bapatriage tolobi biso mpe awa merci Kabuya l'homme puissant tolobi biso mpe awa totonga Kongo bwa biso basika tala jabulu tala jabulu tala moto na maseke azangaka te Tshombe azalaki et bon, on attend la mission Zadan, Félix Tshisekedi. Moto la maseke. Alobi na panza. Alobi na sasa. Nanzela nanga nde na kopesa bomoy. Mais bon luka mona Tshombe azana zo kokutaba 82 ans. Aza moto azangi ndako social ya kala poto mais ya ko futa mabe. Oya pasi ya bakongo man. Mona Tshombe wana. Ako nyoko mai papa biso wana. Voilà, j'ai beaucoup de papa là. Mais à quoi souffrir, na mikili eza la sociale. À cause zanga tantene ma belle. Voilà. 82 ans à souffrir. Pona nini, ma be e kolanda ka bango de génération en génération. Oyo ko sala lelo ko futa yo. Lelo oyo mentingi. Mi ko sala Sainte-Thérèse. Lelo oyo président Eli Martin Fayulu Madidi na Sainte-Thérèse ako kele kobenga population pona kolobela bango bandeko bangai likambo toko wala eza ya maloba balobi la parole je vous ai donné d'esprit et vie mwana tu ya nzambe azalaka na maloba evivraka azalaka na maloba epesaka bomoi azalaka na maloba oyo ekambolaka oyo ebikisaka tango maloba ane ekokita na force nango mpona kokende kosala likambo bandeko langa la parole je vous ai donné d'esprit et vie mpo liloba ebikisaka liloba efo kwea na mabele kele kopanza po ete Kongo ya lelo ezali na posa ya maloba ya nguya yango lelo Kongomani misusu bavandi bandeko langa nabimaki natala nazonga nayoka bato me naleli pourquoi? Parce que ennemi ayaka kaka moto ya yambo moto ayaka la bomo ya za moto amibale kasi po bayoka ye ezalaka motuya ye mpe aforsaka na ye te po bayoka ye me bayaka komona ye kaka la nsima ya mokongo ye wana salekanye lobiko ekeye epai ya bato balingaki bazwa lobiko wana te bakongomani nous avons un sérieux problème ndenge bolobaka lokota eli falase toali na kafumba ya likambo kati na mitu na biso tolingi bolingo ya mboka na biso te mpe tomilingi te
toali bobele kotala miso na biso na makambo mazangi tina kasi na makambo ya yo moko ya boboyibwa yo tala ndenge yo kobwenga na yango ndeko langa likambo ya lelo ya likambo ya Congo likambo ya lelo eza likambo ya Congo esengeli Congo mani nyonso atelema lipanda bya biso bikotaka na mitingi esengeleki mitingi baboya kasi bapesa yango permission te nde ezwa valeur ntango biso tokondima bakopesa nga permission bazangisi nga force ndeko na nga peu importe bozoboya kondima quand balege biso eloko moko oyo nolenge biso tolingelaki te ndeko na nga force eza te na camp diverse bakoki kopesa nga lipa na bango te ngai nalia nakoloba arrière de moi Satan biso toza korésister contre pouvoir ya Chilombo. On ne peut pas accepter le connaissance outil la maboko ya Chilombo to ya gouvernement ya Chilombo. On ne peut pas accepter moutinyo sans entendre la Chilombo accorder quelque chose et d'accepter. Non. C'est ça le chèque oh biso tozo linga kondimate. Et tout va et ya katango toza ko se contredire. Bitumba ezo ya tango ngana yo boyoka ni bozali te. Mais tango tokomi na boyoka ni ndeko na nga tokobunda te. Boyoka ne tumbeyali te. Ngai na yo tozaki n'ennemi. Bato baye bavandisi biso toangi. Ani te babe ifoku yo moto. Tango topesa loboko na loboko. Okoyebisa nga siko etumbe koza esu ya nini. Itengo jiyo kale kozala te parce que tokomi feu. Lelo oyo ndeko na ngai. Tolinga te. Tokoki kozala na boyokani ata komoko te na ngobila. Qui est Ngobila? Tant musuto kobosana. Ngobila c'est un assassin. Ngobila boma batola banunu. Procès Ngobila ezalaki awa. Ngobila boy koya. Alobi na procès wana na koya te. Mais ti lelo bato bakufa, ti lelo bato bafunda Ngobila. Dossier Ngobila ezalaki bakele ko samba. Balobi Ngobila lobi na koya te pe na ko samba te. Ngobila lobi boko poani. Mwana soso kwa kovimba mama nya na kati. Aibi te laza moninga ya Tshisekedi. Ngai nazali envoyé ya Kabila na koki ko samba te. Pona zazo liye likelemba ya mitumi bale. Ngobila sambi te. Ngobila asambi te. Tiki dans les lobes morts, on est abanounou qui pamba. Mais le peuple d'abord. Lelo oyo to la meeting. Notre président de la République démocratique du Congo élu massivement a la meeting. Est-ce que akoloba lo lenge ya mokonzi to akoloba lo lenge ya boyoka ni Ngobila la bango? C'est là où les bas blessent. Parce que ako dépasser ba borne te. Pour bato bapesi ya sala meeting wana ezali gouvernement illégitime. Le gouvernement illégitime et accordé hier sala meeting. Est-ce qu'il a débordé? Est-ce que le peuple va déborder? Parce qu'il a quand même le peuple sur mesure. Ce qui le peuple va déborder, parce qu'il a signé un accord. Il y a collaboré, n'a qu'un sala kaka meeting, mais peuple là et yokanga, mais qu'on déborde. Or que le peuple congolais n'a pas besoin de meeting seulement, parce qu'il a besoin de meeting, il va pour profiter na occasion va s'enflammer peuple a luka occasion mais aujourd'hui peuple a cause occasion parce que meeting ya président la biso et personne mis ordre na gouvernement illégitime qui trompe qui tolingi tobima to se soulever mais berger na biso azotailler biso sur mesure to ko se soulever le lenge calme. Il fallait ma simba Martin Fayulu na nzoto. Il fallait ma bête Martin Fayulu. Biso peuple to bima to défendre ye. Ba pimela yenzela, ba intercaler ye. Oui, peuple na ya bima sikoyo po ba mona que les soldats du peuple. Mais lokola berger, il a accepté que na yoka Ngobila. Lelo za Armageddon te, yango peuple ba fandi. Peuple a lobby tozo que les kosala nini parce que Ngobila zalaki déjà lobby. Toyebi c'était papa ko bouleverser ba donne. Mais ce qui peuple à qui au-delà batangi président Eli Martin Fayulu Madidi. C'est par là peuple ko au-delà te. Pona kobo ya ke Martin Fayulu Madidi akoya na piège ya binemi na ye. Oh problème la biso ezani to za la 10-10. Peuple azo lukali dessous.
Peuple azaluka lolenge nina bima. Peuple azaluka lolenge nia se révolutionner. A cause wango epa ya nani epa ya David. Pour il faut David azongisa la Goliath. Alors ma Goliath, tu n'as pas le droit. Il y a quoi insulter Nzambe ya Israël. Lokola yo meki na Nzambe nanga, nga akola kisayo, lolenge nini Dieu d'Israël azalaka. Alors mon pesa nga lance. Azui libanda kaka na makola Goliath. Oya utake pa ya Goliath. Maloba ya Félix ndeko pesa biso pouvoir. Na nzela ya Fayulu président Eli, nde biso to benga na ye. Parce que mabanga to kosoka epa ngobila. Tango ngobila lobi mitinga Fayulu ko salama te, biso to lobi eko salama. Tango to lobi eko salama, on se prépare à conséquence parce que défi eza na kati. Fayulu ko sala meeting na la mukate, Fayulu to pesi le 9. Non. C'est là où faiblesse est côté les bisous. Dans aucun meeting. Est-ce que ton cocato débordé? Non, parce qu'il y a un conseil. Basoda bakobati là. Comment le mot me manque à Koloba? On dirait que il faut lancer Bolobaka. Donc, tant que basoda bakokengela, peuple azalika kataye sur mesure. Yoka meeting et si les bêtes à maboko kabaluka zonga. Cela veut dire meeting il paye le président Eli et qu'on soit la taille sur mesure. Parce que est-ce que le président Eli a combini sa puissance de la parole pour éboucamir à Jéricho? Je ne pense pas. Parce que bah ça qui est accord l'hôtel de vie. Cela veut dire et Zalabiloko ou le bama qui l'hôtel de vie. Alors Nini et Sengeli Sikobiso tout ça. Nous sommes derrière président Eli Martin Fayulu m'a dit iyo. Pourquoi? Parce que il y a des auto-votaki. Si quoi est tout même congolais, to libérer Mboka. To sunga président Eli Martin Fayulu m'a dit. To kosunga yelo lenge nini na kolongwa kati na ba sentiment. Na kolongwa kati koza la fanatique. Na kolongwa kati ya komi benga fayuliste ya makila. Mais mouton na ko fonctionner te. Fayuliste ya makila azali moto o alingi président Eli Martin Fayulu m'a dit atteindre objectif là ye. A quoi atteindre yango ndenge nini? Biso peuple to zana parallèle. Toi, monsieur président, tu n'as pas le droit à l'échec. Et Zambala na yo ya liboso pe ya suka okoki lisusu koyoka gouvernement oyote yo moko zobuya. Parce que tant que les kabango ozo mettre ki bokonzi là en cause. Cela veut dire ozo ndima que Félix il est le président. OK, yo yebi que Félix ayiba ki obaponami. Alors ndengo zali wana eloko moko ya Félix ekoki kokota na moto te. Makambo moko ya ngobile ko koto na moto te parce que tout le monde sait que bayiba yo maponami. On n'a pas le droit ya kozwa corps ko ute pas Félix ni ko ute pas ngobila. Nde elonga la biso. Mais aussi longtemps avant biso to sale loko dans un régime information mais pas la biso comme un régime il y a acceptation donc qu'on peut ça il faut pas accepter si le gouvernement mafiose est accepté nous le peuple nous pouvons rien faire à ce moment-là le peuple est comme naïf c'est la naïveté c'est ça le chèque donc on libère mboka la biso parce que tout le monde est au Gumbabeli, Félix en tant que président de la République, peu importe beaucoup de choses. Tant que vous acceptez qu'il y ait un Konzabino, qu'il y ait un Pesabino dance, qu'il y ait un datin d'Abino la marche, qu'il y ait un datin d'Abino la musique, quoi meeting, est-ce que vous acceptez en tant que président? Nos actes prouvent qu'il est le président. Mais peuple congolais, longwa na liloto, longwa na kolala, tout s'est soulevé. La révolution est là. La révolution est là. Analysons ensemble. Ce qui me finganga, ça ce n'est pas l'intérêt de la République démocratique du Congo. J'ai dit tout. Il y a coupé sa bilo ma piste. Oyo et comme ma biso na indépendance te. Ce qui to recourir na biloko oyo ya ko mettre bon konzi ya président Eli Martin Fayulu m'a dit en cause poto ndima kangobila apesa biso ba date ko sala marche pe meeting pour ba soda rwandais pas protéger biso à ce moment-là nous sommes venus des impuissants que Dieu vous bénisse na on de la solution kabu ya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne matondo na yo vraiment nzambe apambola yo to kende koyoka président Eli tango mosusu langage ya David
ekoki kobima. Merci na Judeka adorateur Misapi électrique. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Parabiso Babiso. Merci na mon ami de tous les temps là où tu es, que Dieu vous bénisse. Moussale l'État penza malamu nangolo ya tata. Merci na mamour d'Angola la mokiteno Florence ya matondobido. Ingeta la bana mvuluzi ba pour amenta Angola no bondi ya botar de bono et la remission comme la bino. En tout cas bana bingele vraiment que Dieu vous bénisse. Merci na mana nanga États-Unis d'Amérique la kunjana nanga équipé pour la télé États-Unis d'Amérique. Yanga mokonzi na Angleterre number 1 et océan de la presse JKM. Merci na maman Célestine, merci na maman Célestine Florence Sapé. Merci na maman Célestine locale mais les États-Unis d'Amérique maman Mikole Belé. Merci na mon niveau en Australie Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na papa nanga ya G3. Merci na ba maman ya Moto Mojali. Merci na ba Koko Lumumba. On est toujours ensemble pour la libération de la République démocratique du Congo. Analysons ensemble et ko critiquer avant te yoka malamu pe ebeta motuna yo pour être tosunga Congo. Nous avons le droit ya ko aider Congo to ke na indépendance Congo eza ya ko kufa makambo eza malamu te. Félix abomi mboka bato ba ko kufa vidéo oyo kabuya l'homme puissant tika yango du début jusqu'à la fin yango de clôture na biso. Merci na Florence ya matondobido Dalida Bayoko et son métier na kanko la bombe kayo kuno fakuta ko kelembelongo. Merci na plus 49 la chabienne. Merci na plus 49 bokilo le connaît fam pekato kilame biso na bino totonga Congo et non ko tambisa yango boy pour les occupants. Bye. Vidéo Kabuya. Et ça du début jusqu'à la fin. Et quand nous parlons que votre histoire là-bas, soi-disant état de siège, c'est la mafia. Vous allez m'insulter. Je vais commenter, mais suivez d'abord cet élément et je vais commenter après. Je vous mets quelque chose. Suivez attentivement. C'est très nécessaire dans la vie d'un Congolais. Ne négligez pas. Ça vient d'un Rwandais, Tutsi. Il a fait ça il y a 4 jours. Parce que moi, je vous dis, moi, je suis les informations des Rwandais, des Ougandais, des Kenyans, des Tanzaniens. C'est là où se trouve la vérité. Heureusement, il a parlé en Kinyarwanda et il a fait une version française. Suivez ce que ce Rwandais Tutsi, le frère de Kagame, est en train de dire. Il est maintenant opposant à Kagame. Suivez. Au Rwanda, lorsqu'une citoyenne comme Ida Mandié se permet de dire autre chose que la Bible enseignée par le régime de Paul Kagame. C'est la prison, c'est l'assassinat, c'est la disparition. Je ne vais pas citer tous les cas de disparition annoncés ces derniers mois. Mais je vais quand même signaler un événement important d'actualité. Ce dimanche passé, en préfecture de Cyangugu, plus précisément dans la prison de cette région, 250 personnes, des hommes, pas des femmes, des hommes adultes, ont été extraits nuitamment de la prison de Cyangugu. Les familles des personnes disparues, parce que ces personnes, on ne sait pas les localiser aujourd'hui, eh bien, leurs familles ne savent pas exactement où ces prisonniers ont été transférés éventuellement. En tout cas, on les trouve dans aucune prison du Rwanda. Alors, l'hypothèse la plus fréquemment désignée, c'est que ces prisonniers adultes, mâles, auraient été envoyés en République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu, pour grossir les rangs des ADF. Cette force dite islamiste, qui se bat contre les forces nationales congolaises, soi-disant qui serait une force islamiste, mais en fait, c'est un peu l'extension de l'armée rwandaise en RDC pour continuer l'occupation du territoire de ce pays avec l'assentiment du président Tshisekedi qui a conclu, comme vous le savez, un accord avec Paul Kagame en vue de développer une coopération économique, notamment un projet agricole qui se trouverait dans le nord du Nord Kivu.
eh bien, il semblerait que les 250 prisonniers extraits nuitamment de leur prison auraient été envoyés en RDC. Jusqu'à preuve du contraire, cette hypothèse peut s'avérer vraie. Le gouvernement rwandais n'a qu'à prouver le contraire. En tout cas, c'est ce que nous disent certaines sources du Rwanda. Ça, c'est un groupe qui a pu être identifié. Il y en a plusieurs. À Butare, dans la prison de Butare, il semble qu'il y ait eu le même phénomène. Des gens qui disparaissent. Comme plusieurs années avant, d'autres prisonniers ont été soi-disant transférés dans d'autres prisons, mais qui ne sont jamais arrivés, et dont on ne retrouve pas de traces. Une autre hypothèse pour ces opérations de transfert sans aucune raison, qui se font notamment à 2h, 3h du matin. Pourquoi? Si on doit transférer des prisonniers, on doit le faire à cette heure-là. Eh bien, il semble que le gouvernement rwandais, l'armée, ou la police, ou les services de renseignement rwandais, en tout cas ceux qui appartiennent au fameux groupe de techniciens chargés de la mort, chargés d'assassiner, de faire disparaître les gens, il semble que cela aussi puisse être une bonne hypothèse, que ces gens sont extraits de prison, la plupart étaient des personnes condamnées pour génocide, et qu'elles sont tout simplement supprimées. C'est l'atmosphère qui règne aujourd'hui au Rwanda. Voilà, chers frères et sœurs congolais, c'est clair. Ça vient d'un Rwandais Tutsi, un kagamiste, ancien kagamiste, qui est maintenant dans l'opposition. Je pense qu'il est en France. C'est pas Belgique, je ne sais pas très bien. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce fichier. Il dit, Marc, toi tu parles du Congo, la région des Grands Lacs. Tu sembles maîtriser un peu ce qui se passe. Suis cette vidéo et montre ça aux Congolais. Le monsieur dit très bien, dans la prison de Tchangougou, ce n'est pas trop loin de la frontière avec le Congo. 250 prisonniers hommes. On les a fait sortir nuitamment entre 2h et 3h du matin. Et selon les traces, on les a fait entrer au Congo. Ce sont les soi-disant ADF. C'est un Rwandais qui parle. Si c'est moi qui dis, vous allez me dire tribaliste, Oyiniwa Kasaye, Félix Tshisekedi, président Nzambe, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Dieu peut mettre un traître comme ça. Le Rwandais dit très bien. C'est un accord entre Kagame et Félix Tshisekedi. Ces prisonniers-là, c'est pour grossir les rangs des soi-disant ADF, number one.